Ouais, bonsoir les amis de Londres. Bon, à Londres, je sais que tu as trop donc, biso tout le labino, bon, appelle ça tant que le labino, quand on a besoin en plein travail, quoi. Bon, on appelle ça tant au Koi Batikio, donc au Koi Batikio, le train est toujours en marche. Donc, mingi pena au lobezate, bah, remerciement vraiment trop, notre bureau, notre technique, staff technique de Londres, appelle ça tant au Mobimba. To bosanité, bah, Joseph Fouema Mobimba, bah, Joseph Fouema prêtre, la carte à Londres, bah, Yvonne Todake. Donc, Mimi Tata, moi aussi, bah, Marie-Claire Segala Malaika, Yvonne Todake, yo nakata, Pesantango, Oza déjà Kolobate. Donc, Togo Bosanate, famille Mao Luta. Donc, Yvonne Todake, yo nakata, Pesantango, donc, côté déjà. Donc, Bango Pena Balongo, quoi. Donc, Bayuma, on a Balongo, donc, Toche Bango Pena là-bas. Donc, les grands chaînes à Katsa Londres, Yako Lobago Tezate, Dorcas Mao. Kevini Yokutu donc Kota Kala, Versas Mao, Juvenal Mao Nakata ya Londres donc minga kolobezate quoi. Papa Kali na biso moko papa ya bana ebele, papa Kali kaka ndenge zalaka. Na ebite ko se na koloba nini? Mama Josephine Fwadiangani, na ebite ko mama ya bana, donc binonde donc ba maman o basimi masolo. Il y a peu de temps, Binonde Bozali, ma mère puissance, ma mère de puissance, ma mère de valeur. Donc, maman Mokonzi, maman Joséphine Fodengani. Zendoïa maman, Tobo Sanité. Donc, ma Kambakafu n'a pas 100 ans. Donc, Joseph Fouema. Donc, Oya Kotite Yi, Tobo Kaote. Donc, Yvonne Todak Nakata Masolo. Donc, Kafu, Tobo Sanité. Belina Nangola. Belina Nangola, ya lobaku tate benvi damu kenzi masia mama na grâce à Chilamwina donc babo ya bandi mate bango banani donc pesantango toujours champion minga kolobezate Naomi Mao bino to na kati bozali donc na ebite ko aplamedi bozala déjà ba Kanu Mao équipe toujours Bobo Japon Anaconda Lakoda Anti-Flamme Eric Ebassa, Balobi Bervendeke, Bobo Japon, Chris Ebassa, Zawana X Bass, Chris Emo dans le tempo, donc Nambonda comme Dab Nengezalaka. Donc, Oya Zali, Oya Zate, Gelo, Badiscover, on a toujours, donc, Barricade, Yayoji, Nazala, Miami, donc, tu évites quoi. Donc, Mingi Pina, ou le Bezate, c'est que tu as pina à Londres, donc. On vous love vraiment beaucoup, donc trop de bisous. Donc, on le bisou, ciao. Avant de continuer. Ah ouais, ban à Londres. Donc, pas trop de commentaires. Bino mo moni qui est boulé au Salama. Donc, ma kambu peneza ya kafu au Saranate, au japonais. Donc, tous ensemble, à travers Skelett Scandé, tous au Loba. Le lot vraiment tellement tous arrivés dans ma paya. Bomoni bo remarqué blonga sikapesa on na sima na biso donc to linga vraiment to koti sande ba plan ba kota na pena pour habituro mambuza ya aventure ba Londres boyebi donc ma plaisir ya kafu ya Saranate parce que ba taka ba aliawa ba neka somo bazali ba la voix des anges bazali donc ba bobo japonais mille espoir bu notre bazar na pesa tango donc pesa tango oyo en lokinara liboso pesa orchestre ba guerrier Ibrahim Nzambe guerrier Maman Charlotte, guerrier, et au Saranate. Donc, Maoluta, Binotu, Daniel Cosiment, ton robot Sanate, Sernan Kwani à Londres, malgré tout, on va solo, tu m'en as solo là, Sernangai, Kevin Mao, donc Dorcas et Mao, Djenga Basilwa, le robot Sanate. Dans le mouvement Oyo, Botala Boyete, ils ont un grand mouvement au Saranate. Le mouvement de Bango, donc le mort to beta la guitare, mort note moko. En plus, si bino moko bozoyo, kabo sentiment mondes au Kenya. Donc bino moko abo jugé, bino moko poani bote la biso, bino ni bolongo mati la biso. Et vous savez la biso bien. Toi on a posé un soutien à bino, ne et vous savez la peto ko basuna boulot, volontairement les sous. En plus l'inspiration moya les sous. Donc il y a un mouvement moyo, biso si to lona misisa, si to kunda mitolu awa, donc na éviter quoi. Pour me coller bota mara to bota wana pesa tango longo
donc tokunda pena mitolo na pesa tango donc tozaba na pesa tango donc toujours confesse belé Ibrahim Nzambe bana bango yeyo osengaki omona lunga sika yangwana ezali yo mo omona bango donc bongisaka makambo ezala toujours ya kafu po osepela kaka po makambo Basiste ya oloba donc na bosani te mettre chez na Londres papa Kali na Angola papa Kali na Angola maman Joséphine Fodiangani donc na koti si yo mama pozara mama donc na ebité bébé Sembimba maman ya Berve chante la voix des anges na robosana te Eli Biongo Daki Biongo papa Kanumao sans oublier Versas Mao Ozawana Plamedi Mao donc na ebité quoi donc Ipo Mao Gaz Djenga Basilwa na ebité quoi chanteur na bino yeyo la voix des anges Kleboa Sakanga bango na ebité Joseph Vemba bino boyebi masolo bino boyoka biso natika bino na Rossi wa Tembo Rossi wa Tembo yeyo le samouraï botika ete bana Rossi wa Tembo pesela je salue toujours président Ibrahim Nzambe na nyoso ama chanter pigeon ya ba mokonza ba pigeon samondi abo misère no Rossi Tembo samouraï sa pitié mo bino lobaka l'homme qui a des visions mais kana tati wa takwa père masolo kitoko no mata escalette zo bosser ba masa misuba mo ba compte tapo deza afika misuba ku feli ba famille quoi ba été mais masolo za kitoko travail za bien fandodi bo mona biso toujours ba na bino ba raka ba soda ba bunda kaka esika ba soda ba zalata mi balé guerre simba kaka mama cha pigeon ba salim na bana nyoso ndako bazali famille tout ya poto na kini wapi na Luanda misel no Rossi Tembo pesi bino mbote akobeta mo linda na salata mena na Charlotte akapele sala molengi Charlotte est mon cœur empêché de toi malgré les différences et le quoi kabolinga na yo c'est biloko ya nzoto isanga po menalia onazana po sako tuta pondwe manazana po sako tuta pondwe Ibrahim Nzambe na nyoso Nzambe aba Nzambe ba tous les leaders à monde président nga elengi oma misano Rossi Tembo bonye vraiment toujours citation elengi vraiment kitoko Basiste. On s'est présenté comme bon. Je salue le président Ibrahim. Voilà. Chris Baz. Et puis, on a un mouvement qui est au Zulu Zala. Il va inviter son mot et Zala Zane en mon aussi. Ouais, ndenge Zali. Ouais. On va comprendre que Magamon Zali. Ouais. Tempo. Président Ibrahim Binga Tempo l'oreiller. En tout cas, la personne est maman Charlotte, pigeon, mon côté pigeon nyoso. Voilà. Chris Modande yo. Ndenge pena ozolo kamambo ezala et ozala bon. Tout ça pena mouvement. Tout ça tout ya to kenda ba benga bisoté. Tout ça pena mouvement na. Tant on fond de baga na tourner na kini Chris Moda numéro 1. Asa awa. Ouais. Personne ambote, to ke liboso to zonga simate to epena. Ouais. Merci président. OK. Qui là?